Hey, my name is Triple B from Congo DC. You never know my Bonjour, bonjour à tous, mes amis, bandeko nyonso, oyo balanda biso, bino nyonso partout dans le monde. Bon nyonso bo s'abonner lisusu ebele na site na biso oyo ya sika, kini ya bana ya kini. En tout cas, merci à trop ya bandeko na biso nyonso na niveau ya Kinshasa kuna na Congo, équipe na biso ya Congo. En tout cas, merci il y a trop boulot ça les comme il faut, tous monde pas marambo. Donc awande sika oyo to kozola information ya solo ya six, toza ko look information partout na source, en tout cas bo s'abonner bande nyonso partout dans le monde, bo s'abonner massivement awande sika oyo bo kozola information tout. En tout cas aujourd'hui nous allons parler de Papa Wemba parce que il y a plein de gens ba ebi vraiment histoire à Papa Wemba et surtout ba jeune alelo bayebi vraiment yangote. En tout cas il faut tout le bela yango. Le sa troisième année, il y a fait beaucoup depuis Atika Bisso à Kitanasi à Mabele. Mais les gens disent que c'est toujours, on dit comme ça, les artistes ne meurent pas. L'artiste a Koufarana été. Parce que ma œuvre et continuera toujours. Et tika la éternellement. Donc le bela papa Wemba Mukelelo, Diwanaye, via Kenda Tika Bisso. Mais Aza toujours na Bisso. Tout Rolanda Banzi, papa Wemba bientôt la noche la bino yango, Rolanda yango, tout papa Wemba Zalaki Nani. Papa Wemba c'est un grand artiste où il y a sali makambe belé ce qui est là boye rumba na biso et kenda partout dans le monde, c'est grâce à Papa Wemba. Rumba ezalaki trop vraiment Congo et surtout Kinshasa parce que kuna ndezali capitale ya Congo où la musique yo kanaka trop. Mais Papa Wemba nda salaki ndule na biso kende partout et betama partout na États-Unis, na France, Belgique, partout dans le monde, c'est grâce à Papa Wemba. Et puis je vous signale que Papa Wemba a côté sa rumba tina Japon, a beta na Chine, le lobo et témoignage monene, il y avait na biso a Wile Longomba, a loba yango soki a yebana lisusu na ba pays wana nyonso, c'est grâce à Papa Wemba. Donc Papa Wemba c'est celui qui oyo abandai komema Redi Amise a Wile Longomba, équipe nyonso viva la musique, bazo kende partout na monde ba beta rumba, le lobo rumba simba et yebana. Artiste msusu ya lelo bazo sala boulot na bango ezaka kanzela oyo ba fait beaucoup ba trasa yango monipe belé ba komi lelo ko se retrouver. Et puis à l'époque là musique ezala ki ya mbongo loko ya lelo te, l'époque wana ba bande ko souffrir makasi ba musicien ba ndokemba makasi même ceux qui to ni bana wenge ba ebi l'histoire, ba kemba ya trop pour na lelo bazala lelo, c'est grâce à Papa Wemba nde wenge soit référence et se référer n'a fait beaucoup. Et puis les lobos wenge simba bomona ba makamba jibe bien na basala ba Werason, tous ces gens là wenge mobimba, rien que bango ba fali poupa, ba faire Egola, tous ces gens ici on peut citer les noms aujourd'hui, c'est grâce à Papa Wemba. Donc Papa Wemba c'est un baoba, c'est un monument. Troisième année na etro koleksango boité. En tout cas si kan nyonso bino bosali bocha musique à Papa Wemba, boyoka yango, bolanda yango pona ko se souvenir na fait beaucoup. Papa Wemba Kuruyaka, le fondateur des idoles, ayene makambo balobi Papa Wemba nde makambo. Donc babilo konaye awa tokocha yango. Donc bolanda biso chaque fois, bolanda biso tous les jours, bo s'abonner massivement, bo s'abonner vraiment. Et c'est que vous avez information à solo et ça awa. Kini ya bana ya kini, ba master na ngai na Congo, équipe na biso na Congo en tout cas boulot kitoko endimami côté européen en Afrique du Sud et ça chaîne oyo ekangi partout en Afrique du Sud. Tina nengo moni biso boye ba Gilles Senghor to telemi parce qu'il y a du sérieux ici sans quoi mais to tchemu tout. Donc awande sika makambo ya liba o nyoso balinga ngai bino nyoso. Donc bo sangana awande et sika o be formation à Syria beaucoup yango. Donc Papa Wemba aujourd'hui c'est Papa Wemba. Papa Wemba, Kuruyaka, Fulangenge, de Vebokoul, des créateurs de Mamarambo, de Loboye, artistes à télémara propre na podium, c'est grâce à Papa Wemba. À l'époque là, ils allaient quitter. À l'époque là, la musique ils allaient quitter un sentiment, tout se pèle ici bateau. Mais Vebokoul habité, musique ande makambo ya showbiz, ya marambe belé na katao. De l'eau moi palais, artiste moi voiture, artiste ndaku, artiste voyage na poto, habillement toujours propriété, jatance. C'est grâce à Papa Wemba. Donc Papa Wemba c'est un monument. Papa Wemba, idéologie avait beaucoup. Il y a mon makambo. Donc pour moi, je garde toujours de meilleurs souvenirs
et de bons souvenirs à Papa Wemba. Papa Wemba, en tout cas, tu toujours. Et puis, il faut totalement n'engenir Koufelaki. Via le ban, Koufa toujours na musala nangai. Et puis, Akoufi toujours na musala ne. Donc, en plein public naye, il devait beaucoup la tikabiso. En tout cas, Papa Wemba, Précis Kozali, que son nom repose en paix. Kolo ayamba yona o nyoso yo sala pour la musique na biso lelo boye tala bana bakomi ko somba bandako na nzela o vi beaucoup là à trasa tala lelo boye ba makambe komi ko salema et puis esili wana te to continuer toujours bo s'abonner je vous en prie, bye.